Oui, ne crois pas Papa Simon Kimbangu c'est un prophète. Aza prophète surtout et biso babato mwindu. Vaut mieux écouter na sambe la prophète Simon Kimbangu to pe na sambe la Papa Simon parce que ti le voir même soko tuni bato kimbangiste bango moko ba yebi gomba Kimbangu mo mbate ba lobaka Papa Simon Kimbangu kiangani soko moni muta osa mbongo na kata mamba bongo swati mutu moko boy songolo pakala tekaka azana commerce na yemo boy asalaka aoteka omona mbongo te bambongo ko bunga na makamne nyonso somba likasu oiza na opese lo mo oiza gratuit comme conseil pona bato batekaka pona bato nyonso batekaka o bazana posa ke babungisa mbongo te ana posa ke affaire na ye ekende liboso na ndenga bungisa bambongo somba likasu ozui morceau moko likasu so kaboli likasu ebisa 4 morceaux na 4 morceaux ebisa ozwa morceau moko ya kozala mutu moko ya kosunga batu et puis ya ko comprendre makambo ezoleka na ndenge ya butu to pe ya kokanga voir même ndoki pouvoir ndoki nyonso to pe kosunga batu na kopesa bango oyo bazana yango besoin ko travailler ba match ko travailler makambo nyonso ko pesa batu misala o nyonso azoluka musala ezomona na te ko pesa batu misala et puis ko sala makambo o ezali par exemple ko sala ba portefeuille ancestral et pas ngai na osala dans c'est la osala démonstration o osala démonstration mo eza simple o eza démonstration mo o yo mo eza présent oyo moza présent oyo mozo mona démonstration lengi ezo salima oza na poto oza leza wapi oza na continent nini somba maki wana ezala ka pembe na maki wana pembe ozwa yango o déposer yango likola sana mbele à partir heure à minuit vers 23h ou soit 0h ya heure na bino kuna oza na États-Unis oza la wapi heure na bino kuna osala à partir heure à minuit ozwa maki wana olongoli bilamba nyonso okoti na kata douche o frotter maki wana na nzoto mbimba au frotter en haut nous autres Ok, merci beaucoup de ma famille sur le Losomi TV, Kandé le Baquet TV, la radio T, c'est devant vous Francisca Ileng, la fille de chance. Autrement dit Francisca Ileng, Kandé Bolinga, Kobenga, Benganga, Mingi Mingi. Francisca Ileng qui a toujours la source, qui a toujours la source pour nous aider. Nous avons tout besoin. Yako yeba, oh boyebite, oh ebatama. Le loto yambi maître spirituel. Sikoyo, msusu, à l'école j'ai une émission mais azongi support bazaki na besoin na ye ba luka ba prendre mama msusu ba comprendre bien te ba luka koye ba yato yambi soumettre lelo aluka moi se présenter pour bato o ba tal lelo ba soki ezanani. Bonjour maître. Oui, bonjour maman journaliste. OK, bande ko baza e belé banda ko mso bana ba téléphone maboko la bango na kin diaspora partout dans le monde ba moni maître msusu ba yeba ki déjà batalaki yo ba ki na ba question ba ko tuna lokwa mituna o se présente pe sa combo na yo. Oui, combo na ngezali Dr Nunga na salle saka maladie nyonso ezali ya spiritualité ancestrale topé maladie ezali ya butu topé ezali ya moi topé ba difficulté nyonso o ezali ya butu na o ezali ya moi topé misusu o ezali caché na salle saka. Donc yo zara juste docteur msusu mona ka ngala zan ba msusu ngaza ndoki msusu ngaza 3 fandoki ba msusu o ngala za maître spirituel msusu ngaza ngayosko docteur yo zali ko na bango. Bon, kozala 3 fandoki eza kozala te koleka ba docteur soit koleka mayele ya spiritualité. Parce que spiritualité va na mutu et puis va na makila. Donc tu as pratiquer spiritualité to pas ça la spiritualité et le but est que ndoki moko boya lekio. Ngande tingando ya koko lianga nante. Ah bon? Oui. Premièrement ndoki na force ko lianga te pour azana na pouvoir wana te. Pour ngande ndoki te zela wato comme la place na. To que non mama le bande ko ba banda ko ba comprendre peut bien. Oza docteur, toza ba docteur en droit, toza ba docteur en bébélé. Oza docteur na kindo qui pose le bito loba spiritualité, ils en français. Na lingala eza kindoki. Ba mso be ngo banganga, oza nganga, toza ndoki, toza docteur autre ta ka ba docteur msu ngwe to tanga ba ko ngo ezate. Ngaza docteur na traiter maladie boyo, oza la miomi ya ka expliquer peut-être ba comprendre. Naza docteur ya spiritualité na sa spiritualité en français na lingala ndito ko osalisa malembe mama na salisa kama makambo ezali ya kibundoki me kibomwindu. OK, tu expliques bien.
donc osalisaka makambo oyo ezomonana te oyo ezalaki molili. Voilà. Oza docteur nango. Oui, naza docteur na yango siko. Nana comme ça docteur ka bango bata molili to batu na yo zala bango nde batisondement ndoki. Te koko misa. Oh oui, koko misa mutu docteur c'est un peu trop dire. Ezande lolenge musala ona osela batu et puis batu ndenge bango moko bazomona makambo na osela bango ba prestation na bango nde par là nde pesinga pouvoir ya kobima et puis ya kosala ba centre. Oyo ezali comme ba centre, oyo ezali traditionnel. OK, oza ba centre. Oui, oyo ezali ba centre, oyo ezali comme traditionnel, oyo esungaka batu soit pe mutu akobela mbasu, soit akobela malade ya PC, ayepa na ngai et puis na traité et puis abiki. OK. Siko bandeko baza na bandaku na ba téléphone maboko bazo lando na minute oyo baza besoin ba parcours na yo. Obandi musala o ndenge nini obotama nango to ba prendre yo to ndenge nini. Bon, kobanda musala oyo na bandi yango parce que mona nyonso oyo azana makambo oyo na kati na ye abota makana do en spiritualité. Soki mutu abota na do en spiritualité te ça veut dire que ata ba pesi yo na ndenge nyonso ata ba leso ki ndoki na ndenge ya butu moyen evanda yo ezate et ko simba yo te parce que ozana kati ozana étoile wana te to pe ozana kati ya ligne wana te. Donc ezala wande bongo ndenge moko papa na ngaba no sala makambo oyo ndepe atigela kinga yango apesi nga yango papa kufa. Oui, papa kufa déjà. Soit atigela ki avant kufa ou soit azaki en vie abande de comprendre. Te tango azali déjà en vie abande ko prendre nga malembe parce que yo moko to bozebeli. Bala basa moko. Naza sala on ka poser ki yo moko. Te asako sala ngo pona za ngamo c'est un peu trop dire mais asala ngo etant que pour apesa ngande pouvoir wana pona za na lignée wana ya kozala mutu moko ya kosunga batu et puis ya ko comprendre makambo ezoleka na ndenge ya butu to pe ya kokanga voir même ndoki pouvoir ndoki nyonso to pe kosunga batu na kopesa bango oyo bazana yango besoin ko travailler ba match ko travailler makambo nyonso ko pesa batu misala oyo nyonso azoluka musala ezomona na te ko pesa batu misala et puis ko sala makambo oyo ezali par exemple ko sala ba portefeuille ancestral babiloko nyonso ezali ancestral oyo ezali na niveau ya mabete to pe ezali na ba niveau ezosenga ba pacte ya ba santé. OK, ba pacte ya santé de biso de ke bino ba so maître spirituel kuna ko mekate o lexa papa na mama te ezalaka bongo te expliquer bato ba wala ndo ezalaka ndeni kasi. Ah oui, ezalaka bongo te so bomoni ke mutu na TV oyo lobela bino ke non ngana senga makila ngana senga mutu boye te ezalaka bongo te parfois yena na koma te na ba point oyo sengele comme ya musu ezali ke non oui akopesa ne makila mais wana ezali ba doctrine mususu mais na doctrine oyo ngana salaka ezali spiritualité ancestrale na ancestralité surtout na makambo etali pouvoir ancestral to mona bakoko na biso atango kala bakoko na biso bano kufa kanzala te et puis bazalaki ba pauvreté soko landeli voir même na ba histoire ba bantu romona yo moko ke bakoko bano kufa kapiaka te bazalaki nzala te parce que la mbongo ezalate bando ça échange te ko ça l'échange bien c'est bongo soko zangi soko ça l'échange ngondenge baye baki ba pouvoir ancestral ezandeke mindele ba memeli biso ba mayele oyo biso eza ya biso te nde to adapter yango na sima ko adapter yango nde to koma ko mona passe ya boyo to zana ba payer belé o ba sa deraka toujours na ba doctrine na bango ba na passe te si je me trompe pas yebi bien ba sa na passe te ti on a elobel na osa opiya wapi bon elobel na nga na ko lo bateke na yebiso ki na sambela sika songolo paka sambela te mais nga na za asgatien. Quoi? Asgatien. Laxine. Bon. Donc ça là on s'y ma. Tu n'as pas question. OK, pas de problème. Donc ça on s'y ma bande que ba Hollande ba ngaba comprendre ta moi mukie. To yo ki on ka lelo acidraxien. Naza asgatien. Asgatien. Voilà. OK, merci beaucoup to bité sur Laxine ni. Voilà to yo ki on ka lelo ka yo mo mbuto ye ba mingi mingi. Oza mutaba Congo non? Oui, naza mutaba Congo ça. Oli ki si fort ba taba Congo. Te ezate ko linga kisi mingi. Ezande ke na yebi nde ko sala musana nga. C'est que par rapport à le but que ba mindele ba ye ba bungi sanzela c'est que au croyait pas papa Simon Kimbangu. Oui, il ne croyait pas papa Simon Kimbangu, c'est un prophète. Asa prophète surtout ya biso ba to mwindu. Vaut mieux kutu na sambela prophète Simon Kimbangu to pe na sambela papa Simon parce que ti le voir même soko tuni bato kimbangiste bango moko ba yebi komba Kimbangu mo mbate ba lobaka papa Simon Kimbangu kiangani. OK, kombone. Expliquez biso non. Ba ye batene ba sambela l'église ba ou me fa ba ye bat. Te na boy ko toucher ba te Kimbangu mingi. Ko toucher te moi éclaircissement pour aluka ki débat parce que comment ki boy. Bon yo bando ko lukanga na ba media ba lukanga esa bien. So il y a pas problème te. So ki bango moko baza ba te église. Bazo comprendre bien te. Yo loko za yo yebi ki bonzambe to yebi ki moi na ki butu. Oyebi ko apprendre ba ta mwanda mbu po ba comprendre. Ba muto bon aluka akoma muto Kimbangu ndeni.
ndenge za bongo comme on est rappelé na éclairci biso to comprendre le toiba bon ndenge za bongo na sens que ya kozala bien et puis na sens que ya ko pesa baut misusu pe respect ya makambu na ngai to pe ya makambu o nga na salaka na respect ya batu nyonso jamais na ko bando détail mais ilo nga na kotinde za nini tuna mutaki mbango nyonso mutaki mbangiste nyonso mutu nyonso za na église de noir yebisa e comportement na makombo na Afrique awa église no za bata budi ya Congo te na bata ya nini bata budi ya Congo bata ACK o bata nini bato bango nyonso tuna bango kombo ya papa Simon Gimbango na posa non poste non prénom ba pesa yo so ba pesa yo yo pesanga ezalaka te ba yebi yango te jusqu'au bon donc ndeti kuna ya pesa ko kombo. Merci beaucoup pour notre tour tosika toleka yozo kima ba question fort boyo oh luka ba bengo lisusu bala ba kenda pesa so kombo neto yeba OK pas de problème siko obi da musala oyo papa mtu enseigner ki yango par rapport ya musala oyo ne o ba enseigner yo mais pas papa malgré toi tika biso personnel et ça lio bien to salio mabe bon nokolo ba teke salinga bien to salinga mabe mais et apprendre moi trop parce que quoi apprendre exactement ndenge moko ya mabe mais apprendre nga mingi sur la base ya spiritualité et puis epesinga ebele o nazalaki na yango te desine parfois na kozala boy na kozanga quelque chose te o nazala yango besoin ta solo oui parce que na spiritualité oui un homme spirituel o azana kati ya spiritualité o aza basé na yango jamais kozanga quelque chose voir même à manger voir même bon mike o nyonso ya azana yango besoin akozanga yango te siko papa ka avec l'église de noir bi le bioto la mindete to la to monde seka photo longo la ba bilamba to la ti mindem ba crayon to sa to zonga to la ta makasa te na lobité to la ta makasa parce que ton mindele ba crayon bango ba yela ki biso Jésus au nom Jésus Christ bo sambela Jésus bo sambela to sambela Yesu non na Congo na boy bango ba yeli biso pe bilamba to po biso na kala ba ko na so la ta lingwanda bano la ta ba matiti bano ta ba poso nyama ba yeli bisongo au fur et à mesure technologie qui a changé et puis bah mode qui a changé tout ça nini tozo évoluer et ça le lingue mo pe na biso jamais to kozala ka totika la kaka non totika la kana ola tematiti to la ta bilamba te po mundele mte non te mundele aza mutu ndeti yo on comprendre mundele aza mutu ndeti yo jamais ko linga ko lekisa yete aza na ba niveau mususu ko leka yo parce que ça m'a déjà ko leka biso po biso ta tonga pa ba to ko sala te to ça ce qu'on ndeni bino bo leka leka biso ba mettre spirituel bozo ya bozo sunga batu bambasu maladi tozo boya te ça normal boko comme ça biso pete to comme yele ko mindele wana to sala pe makamolo ko akoleka kutna bango eloni ne sake boya bo sunga pe biso to sana bongo non eloni zo sanga ebi ke yo za mayele makasi ko leka mindele ah bon mais oko ignorer yango so ya bisinga pe o edengo expliquer nga pe la ko comprendre na ko za mayele ko leka oui oza mayele makasi kolega e premièrement mboka no oza richesse za makasi nyonso basala o colton ko balti nyonso o euta o caméra o ni mundela sali kuna téléphone osela ka mundele mtasalaki babilo kana sala ba matière première ne euti wapi or nyonso euti Congo siko yona mundele ali mayele bon euti ya le kiso mayele mais siko pourquoi biso to ko sa eloko ya salte po biso moto sala te ezabo fongola biso mémoire ba chef coutumier mayoka wana eza makambo politique to tika nguna politique politique te biso to kota ba politique to ba bino ba chef coutumier boze belé bozo mona na bozo sa mambo oyo ezo comme ça be bato o comprendre bo luka moye bo fongola biso mémoire mamba politique te bo fongola biso bo sa ba prière na bino bo sala wana na ninga butu bo mémoire na ninga moyi ke congolais a fongola ma mémoire bien africain fongola ma mémoire asa makambo ka mindelo to senga bino boko rangote bon eza peut-être pour nga bino bolinga kotanga spiritualité ancestralité to pe bolinga koyeba te base to pe bolinga koyeba te spiritualité o eza basé na kati ya mboka na biso to pe eza basé na kati ya culture noire mukolo ba koluka ba yeba yango nde mukolo nde ba kozwa richesse nyonso. OK. Nyonso o eza na posa ya koyeba connaissance wana. Donc mutu nyonso to za besoin ba connaissance il faut comme mutaki mbangu soit te connaissance eza mbangu te. Connaissance eza kana kimbangi c'était oui connaissance eza partout. Ata catholique. Oui, yango pesa connaissance. Mais kuna za ba mindele toke kuna ndi. Kasi nyonso eza connaissance, mais sauf que yeba connaissance ya doctrine noire. Bato batangisa ka spirituel. Mbangu te papa, yango photo sont rares na kimbangu. OK papa, bon merci pour avoir réponse au no éclairci biso. Bon, to jusqu'au tout na que Moussa na yo, comme on peut ya église no samela makasi. Domaine non vraiment la Moussa les années. Ba domaine ngana musala o eza ke ko sunga batu o nyonso ayebi kaza na passe to pe o nyonso ayebi kaza na difficulté zo déranger
premièrement na bato nyonso ba oluka misala oyebi ki aluka misala ko tsaka ba demande d'emploi bazwaka ete akoko contacter ngai et puis ndenge za bongo na bato nyonso ba oluka ba portefeuille ancestral bato nyonso ba na posa non azwa valise ancestrale biloko eza ancestral o eza naturel o esengaka makila te esengaka pacte ya sans morote o esenga makila te esenga ifas akosana sindeni nipo mutso akobanga na oke kuna oke lekisa bandeko nanga na bota bala bakizengi okapon akobanga sko so po abanga te aya directement tena ke lokapenda docteur poto sona docteur bon po abanga te to pe po azala siré aya o nyonso o ye akoya ndenge to kosola et puis na kotalisa ye ba détail nyonso to senga mbongo te ofele te senga mbongo te za gratuitement donc bato nyonso akoya to kosola na ye to pe bato nyonso ba komelanga sur WhatsApp danga na numéro na profite po pesa na numéro numéro na ngeza plus 243 82 83 95 193 plus 243 82 83 95 193 na moto nyonso akomelanga et puis na ko expliquer en détail par en détail nyonso ndenge ezaleli oyo lukaka no nakanga mwana moko boye na sepelaka na mwana mwasi moko bena mposa na nzwa yatika la mwasi nanga contacter nga ozala décider o ngai ne eza boye na posa makambo na ngeke liboso vente nanga na tekaka biloko na ngeke okende contacter nga o ka bende olobika mama ba vente biloko okende to comprendre bato mi kolela toteki na suka mbongo ezo mona na tembongo limwe ezaka nini biloka peuple boza makasi na sa multiplication ba to sabe mission na bino bele ora abeni mbongo na mbongo na ba boutique siko po nini ko benda ka mbongo na ba posha batu na ba boutique olelisa su batu wana ya ba bete te tozwaka mbongo te na ba posha batu to pe tozwaka mbongo te na kati ya ba makamba batu soko moni mutu azo mbongo na kata mamba bongo soit mutu moko boye songolo pakala tekaka azana commerce na ye moko boye asalaka aoteka omona mbongo te bambongo kobunga na makambo nyonso somba likasu o eza na opesa eloko moko eza gratuit comme conseil pona bato batekaka pona bato nyonso batekaka o bazana poseke babungisaka mbongo te ana poseke affaire na ye ekende liboso na ndenge abungisaka bambongo somba likasu ozwi morceau moko likasu so kaboli likasu ebimisa 4 morceaux na 4 morceaux ebimisa ozwa morceau moko okoti na kati ya mbongo na yo oyo noteka ti journée aussi la temps ozwa OK classer mbongo no koto classer yo yebi ke na sala économie na ngai na bomba mbongo na quelque part zwa koto bomba mbongo tsa likasu mso na kati likasu faut normalement ça tous les 4 morceaux bien ka morceau moko o sala temps ozoteka et puis morceau emi balé o sala ngo place o bombela mbongo morceau emi ça tu wana msusu wana ko boka na toilette soit ko boka na balabala eza problème ti o msusu wana il faut ka ko boka na toilette voilà ko boka na toilette soit ko boka na balabala eza un problème ça dépend soit toilette soit balabala voilà soit toilette soit balabala. OK merci beaucoup toujours évoluer quand émission na biso na émission na biso na bosanité bongo kopesa mbote pa vie na koko leta chef ya agence na biso agence de voyage travel service business c'est chez Coco leta kande zalaka wana zaki mo conseil soza likasu na yo bomba moko morceau moko otela kata place bon place zo bomba so bio bat mbongo oteki bachango likola mesate ba do explication mo bongo te wana bon ozoteka ko so mbongo to tsoli kwa mesa ozo place zoteka za babe yansa ke bayiba olobini ba wana na yebi vraiment mingi te na yango parce que batum su bazalaka ke azana ba code na ye soit azana eloko moko boye produire mbongo tant ozwango parfois dans ba condition na o yango esengaka to be na ba condition su o yango elingaka te jamais akolinga sala makambo o eza contre yango akolinga kaka a respecter principe na ye lo lengi yango ezaleli na ko respecter yango wana yango ndako tsa yango te likolo ya mesa mais lobite ke na mutu nyonso atyate ça particulier pas ça dépend. OK on comprend siko maître bino pe mettre ko mambo belé et comme jeune fille ayepa na yo aya o aider amsula makambo kandi lo bakeboya na ko aider bino mso aya za na mbongo kokate après yo sous mettre comme suko ça sous la fille ke ba koko ba lobby il faut na coucher na yo excusez pour le temps pour ba Hollande biso il faut na coucher na yo en plus o coucher na moi si ya batu na katika ya temple po na minute wana ani loko salati ozo comprendre ani loko po bino la bo bank sa batu so da mta ko ta temple comme déjà yo banga da o nyostu yo lo bana sa nini il faut ça là ana choisi ce que tu comprends qui mettre en échanger comme sur bando bimana mutaye musale pa na yo en même temps sous temple nous akata ndako mais moi sinon pas olamba libanda mais yo obimina moi ça ndaka temple no pourquoi bongo bon premièrement makamba bongo pa na ngai ezate to pe otika la yo ka honte to pe kozala kate
mutu aye mpona mosala bakosala mosala na oyo ye alingi basala mosala peut-être ke baoyo bakutana na makambo wana akutana na makambo wana mpo akutana na aventurier moko boye asali ne baventure akoti asali bachantage ya bozoba ale directement komi ke akouche na ye mais est-ce que akoki mpe ape na droit mpe bayebisi bongo mpa boyi oui écrit le problème tayobela liboma na nzela te aza raison totalement raison koboya ezalaka na bacause oyo yo okoki kokouche na mutu oyo asala mosala eza na bacause makambo mosusu ezalaka cause nini yango wana susu ngai nayeba mosusu cause kozala te makambo mosusu par exemple ke na bana basi oyo baza basi ya ndumba oyo atekaka nzoto ne na butu ocomprendre eza na baceremonie mosusu basala yango na kati ya nzoto na bango basi excusez pour na terme mais mai moko ezalaka na kati ya vagin oyo ekobima oyo basalelaka baceremonie ekosenga nde bongo mais elobi te mais esenga nde yango nde bazwa yango mpo basalela mosala oyo oza na yango besoin bon excusez mpona bato baolanda biso siko nalobi boye na minute wana moto aza ta na sentiment wana te par exemple mai wana ebimi te siko akosala ndenge nini na minute wana luka wana pene nayebi te mais aluka parce que aza na posa basele musala banga bina ba metato ya ndeni ezalo luka wana vraiment comme pasi te mais côté wana vraiment soki ezala ndenga ya lokuta batu pesa ba no ba ndeko ba mettre no conseil batika no lokolo ya bima na muto eko luka musale pa na ye soka moni ke mbongo o aye nango e simba te ebisa kende luka soko koki yaka nango ke banda luka occasion banda bima et ça bien te premièrement ba mettre nyonso ba kushana na bana basi ozana miyibi parce que jamais on na kuchina mutu na osala musala on yebi ke na kuchina na sala musala pour avoir résultat na kuchina pour nani pour na gagner ni après kuchina salingani mais c'est musala peut continuer tu vois pour des gens au il a besoin Nandimite ke bakoko ba bata logique nandimite ke bakoko bako accepter leur bongo ba accepter leur ngata mukite et aussi mbate parce que yo c'est un homme spirituel ninga zabu alala kana mwasi moko te o ya yebeli esika utite un frère homme spirituel ou sa spiritualité ancestrale alala kana mwasi to yebeli esika utite il faut yeba na esika uti parce que ba mibali musune bazala bongo bazora banzota basi ba poster yango ko poster nzota mwasi wana mobali nyonso oya ko bimane azozwa énergie positive na ye akoma ko sela ona makambo na ye on comprend donc eza donc tinate ya ko coucher na mutu oyo aye pona basele musala eza na impact moko te. Ok, madame Bino Bato qui n'avait pas mettre spirituel, le kuta wana soka auquel la temple n'a pas couché no bima la okende. C'est pas obligé. Au qu'on appelle bomba pété. Poser question Bato Batuni. Et puis total ba internet bazo publier en bas si donc ça bien té. Ozomona. Après c'est ba temple mo pe le kuta. Ba ki ba luki mutango bazo mona na té. Donc oyo no ka pour salir mutu mais mutu qui aide pas na yo. Donc ba ko bebe c'est bino pe musala. Donc c'est pas normal. Vous comprenez? Donc ça fait vraiment mal. Ce qu'on met par rapport à tout au poto bazo lela. Bazo mona bazo zo biso ba je ma be. To se bossa l'émission à mettre, to zo numéro à mettre, to bengi mettre au mona azo yambate, so tindi mbongo azo yambate zo lekate pourquoi bo mosala bon. Bon, ngai ne naza boina, o eza première fois na sala émission, na sala debe émission le kadena ba TV. Presque bato nyos ba yebinga. Jamais que mutu o eza ki atine lingambo na sele musala na lion na bengi te na sele musala te ezala kate pana nga na respectaka na premièrement musala na nga et puis na respectaka loi bankulu ndenge bango balobi ke na memela musala na ko memela ngo bongo parce que musala o to sala ka oyo so ingane na BBC ngane na kozwa risque to pinga na kozwa itumbu likolo makambo parce que jamais na kolingana banda ko balola musala na komisa ngona lolenge nga nazo lingela ezala kate wana so kutena mutabongo premièrement utini mbongo no ayambi yote asali ba sabotage a bloqué yo yebaza moyibi aza maître te parce que un vrai homme spirituel akoyamba yo bosololi a expliquer yo a détail par en détail ndenge musala na yo ezokendele lolenge moko pe ndenge yo sala nga émission bat nyos ba ko benga yo bat nyos ba ko solliciter par rapport à musala oyo ko yebisanga ke to sala na ba musala ozala décider atana mutu moko te. Ok, merci beaucoup. Boza décidé sur beaucoup de docteur. Boza décidé, je pense que numéro est déjà PC qui peut en beau santé en paix ça peut cara du sous. Donc me mettre au sa démonstration pour battre le bac TV à radio T. Tu sais ba bien mo le bac démonstration té ndeza musala. Hein? Démonstration té ndeza musala. Parce que bata batembe kaka ya lo baloba ne kaka elo nyango laxi kaza bongo te bite soko samuelo mo pour la bata batembe pour bon pour na bata batembe pour na bato nyonso bakotaka batu doute et pas na ngai
Non, c'est la démonstration. Eux, vous avez la démonstration, c'est simple. Eux, vous avez la démonstration, vous êtes présent. Oyo moza présent, oyo mozo mona démonstration lengi zo salima. Vous avez na poto, vous avez za wapi, vous avez na continent nini. Somba maki. Maki wana ezalaka ya pembe. Na maki wana ya pembe, ozwa yango, o déposer yango likolo sa mbele. À partir heure à minuit, vers 23h ou soit 0h, il y a heure na bino kuna oza na États-Unis, oza la wapi, heure na bino kuna osala. À partir heure à minuit, ozwa maki wana, olongoli bilamba nyonso. Okoti na kata douche, o frotter maki wana na nzoto mbimba. O frotter yango nzoto mobimba. On va deux choses à cerner la toilette. Ça dépend. Pas de problème qui pété. O frotter yango na nzoto mobimba aussi li sita aussi suko frotter yango na nzoto ozwi maki wana. Thérapie ko panzana. Soko panzani o bandeli msusu. Et ça problème côté mais maki yango ezala kaka ya pembe. Ezala chocolaté. Ba sorti mi les maki ya Congo soki le maki ni maki nini n'importe quel maki. Ezala ya Congo. C'est ba omelette oyo. Ezala ya Congo, ezala ya libata, mais ezala ya pembe. Ezala ya chocolaté, ezala ya pembe. Ozwi maki wana o frotter yango na nzoto, tant aussi o frotter yango na nzoto o déposer yango likolo sani mbele. Zwa yango kende tika yango bongo na kata sani mbele déposer yango tali likolo ya mesa na ndako na yo, soit zwa yango bombi yango na kata douche wana koto seleki cérémonie na yo wana kende olala. Lobi na tongo okuta maki wana ekomi mwindu. So ekomi mwindu te, c'est que ba problème te na spiritualité. Mais so ekomi mwindu yeba ozana ba problème moko zotungiso par rapport à la spiritualité. Et puis couleur nyonso ekoma bien nga yebisanga na webiso. OK, pesa numéro pour so ba moni ekomi chocolat be vert ou bien orange comme ça benga solution. Bon, numéro na ngeza plus 243 82 83 95 193. Plus 243 82 83 95 193. Numéro na ngai wana soko benga ozwanga atena WhatsApp pe nazadi. Mais oyo tika maki abo batanzala pe bakata te. Ao kalinga maki butu na tongo yo kuta maki te basuka wapi. Oh bende pamba. Et ça ma bonté. Arolia te parce que ebi eza auto sela musala. OK. En tout cas, merci beaucoup toyambaki bongo docteur maître Anunga, pardon, Docteur Nunga, ok, Docteur Nunga, avec qui moi éclairci bisoma pas problème quand on peut ces explications, modunio soit un problème à sa maki, à sa kelo ya lubiana soit mon changer couleur, numéro pe yangwana yemuka bengi, comme ça ako so la mettre et puis ako aider yena ba problème na ya zanango. Là, comme je na fait émission na biso, na bosente ko pesa mbote na bienvenue naturel d'Angola. Bienvenue Beivindu. D'Angola, na pesi mbote pa Gigi Lutonadio, na pesi mbote pa Tom Kaka Injection El Ney, les Brésiliens depuis Paris, yemo mutumwa na Brésil, yemo na Paris. Na bosante ko pesa mbote bongo et pa ya ma copine chérie Natacha Mwaka Natacha Mwaka Palais de Diamants. Kuna ndaku ya ba diamant. Et puis na bosente ko pesa mbote et pa ya papi kala Alpha Ilenge bonne guérison. Na pesi mbote pa Lydia Swams. Joyeux anniversaire à mon petit Jessie Kabalo. Mon petit Jessie Kabalo. Na pesi mbote bon na sima caméra j'ai plus kabé à l'homme solution. Kande bomona mama kambo kumira bilona na bandaku et puis ba image bien il raté. N'oubliez pas ce que vous avez besoin, au moins que vous mettre été. Vous avez besoin de bengangai ou benga numéro nangeza plus 243 85 85 13 813 plus 243 85 85 13 813. Mettre le basou est raté. Et il faut ça le bakak. Moi le bakak le quoi to clôturer au kolo banini pour la bato basa ndako balando. Ndaba o bako benga yo ba la émission. Ah oui, merci non na bato nyonso ba contacter nga et puis bo contacter nga na problème nyonso zo tung sabino bo za la décider na misala nyonso bo pesa nga en tout cas na souhaiter bien déjà bonne chance et puis makam nyonso bo sala et ole kamala. OK, merci beaucoup, bye.